tozopesa bango merci po basungi biso na biloko totikalaki na 1 mois et demi tozalaki na eloko te mais nzambe merci po basungi biso. Thank you very much for food parcels. This is very great job that you are doing, guys. Thank you very much. You rescued us. Foboye baboy, tozana the right to live. Oya chairman na biso zali Jean Boissa, ngana benga ke directeur aza la voix de 100 voix. Batu nyoso bacha ba makelele baye baketo comme na tanga ko sungana. Oso sunginde ko na o teza pasi. Eza planétaire, eza pandémie planétaire. Alors tozo senga na batu nyoso baya bacha loboko baye de Gentil Boissa na musala za ko sala. Non, tous on a un compte bancaire, tous on a sur place e-wallet, ezali, compte bancaire ezali pour na bato bazali banda, ceux qui balingi basunga the right to live, so bakosala bongo. Bakosala bongo tozo senga bango bayaka kosalisa muke bazo salisa tozo yaka kopesa. Nyoso bazo pesa biso pe tozo ya kopesa biso parce que on ne peut rien faire. Situation eza penza mobulu na mi. Parce qu'on a un garage. C'est un garage. Et je ne veux même pas plus. J'ai besoin de 2 personnes. Madame, rentrez. Bijou, laisse un numéro de téléphone. La caméra là, on va comme bêta. Non, Non, j'ai d'abord un véhicule qui s'est égaré. Comprends-moi. Pardon, laissez-moi organiser le coup. Journaliste, on a une personne baillée. Ensuite, I think 25 pieces. 25 packages. Yeah, 25 packages. 25. Papa, il est venu. Et pourquoi ça a 10 personnes à l'Oussou? Ah, moi, ça va aller dans mon Ya, Hayabu. Mama. C'est quoi? Aujourd'hui, aucun pantalon n'a pas notre Maman.
Chamiko. C'est bon, on va que nous parquons pour nous. Mais restez là-bas. Vous allez où? Comment là, qui m'a été? Papa Masaka, ça m'a tout à place. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Un mot par rapport à tous les peuples qui sont en train de nous suivre. Ah, talakaka, tout ça, awa. Toto kabadoka kolia talaka covid dango ndenge osala mobulu moyen te. Donc nous sommes ici baza bandeko na biso baza koma kaka ebele na ebele tokabaki la fois passée na Yoville il y a 2 jours awa sikoyo toza na Orange Grove nde tozosala tosala la même chose ndenge tosalaki na Yoville nde tozomeka kaka kosala parce que bato bazobakisama kaka chaque jour tozomeka kaka moke alors nde eloko tozosala maman bato bato na eza fondation eza communauté eza eloko oui eloko oyo eza the right to live oyo eza na chairman nango eza Jean Boissa nde mukolo ONG oyo the right to live yende azosenga ba aide mpona kosalisa bandeko na biso ba Congolais awa na Afrique du Sud soki mpe moto wana besoin batala biso baza kosunga bino bakosanda nini non toza na ba compte bancaire toza na ba awa sur place e-wallet ezali ba compte bancaire ezali mpona bato baza libanda soki balingi basunga the right to live so bakosala bongo tozosenga bango bayaka kosalisa muke bazosalisa tozoyaka kopesa nyonso bazopesa biso pe tozoya kopesa bandeko na biso parce que on ne peut rien faire situation eza penza mobulu na minute oyo parce que covid oyo affecté bandeko na biso parce que la plupart de temps bandeko na biso basalaka na basalon de coiffure mosusu baza basécurité alors avec la situation actuelle na bamesure oyo eza ya sika parce que toza na phase 4 il y a confinement ils ça que pour le moment nani batu ya salon de coiffure ils ne doivent pas travailler jusqu'à la phase 1 phase 1 to éviter ce qui cause à la peut-être que ce qui va septembre ce qui va octobre tozo eba donc exact nango mobulu pona bandeko na biso alors tozo senga na mutu nyoso azana lisalisi ya kosalisa de right to live pour asalisa bandeko na biso aza welcome. OK, merci beaucoup maman. Ba numéro vous allez afficher na Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comprenez vraiment tous ça awa dans les salama Congolais, bazozwa part na bango na compte ya confinement au tous papa Prince bonjour. Bonjour Yannick. Ouais, ça va. Axe oyo kosunga ba Congolais na éviter moins impression le bezani ni moi fufuzo kota moi loko kota na éviter moins. Ouais, to faut boye baboy. Toza na the right to live oya chairman na biso zali Jean Boissa, ngana benga ke directeur aza la voix de 100 fois. Batu nyoso bacha ba makelele bayeba ke to comme na tanga kosungana. Eroso sunginde kona o teza pasi. Eza planétaire, eza pandémie planétaire. Alors tozo senga na batu nyoso baya bacha loboko baye de gentil Boissa na musala za kosala. Azako luka ba partenaire par-ci par-là poto sunga bandeko na biso bandeko boyebi Afrique du Sud nenge salaka. Awa bazo kipeka batu na bango. Yo peso yebi ko sa Congolais ozala souci na motema ki pepe bandeko ndenge professeur Gentil Boissa azo sala tozo sala na right to live. Papa Prince na radio te. Za ba moment baza desi ebele oyo babenga nga même so ozo ba numéro ba téléphone ba numéro ba ngunda mais ti lelo ba
babenga bango te bazokufa toujours na nzala na habité na professeur tala ero to stoka boli biloko 4 fois donc to pesi il en fait de 800 personnes ba biloko to pesa bango ba biloko pour ça soto filmer boy pour le boko moi si ce que pesi ya mobile ba te mettre dans la choité il faut to ça la poto benga ba partenaire to pesi biloko 4 fois bozo monde ba ba so biloko donc plus de 800 personnes basi basu ba biloko mais loboko za moko gentil boss ça yé moko ba mituka ozo mona ozo ko filmer ça yé moko carburant zo cheza ya yé moko alors tozo senga na batu oyo basala motema malamu basunga biso to bengi pela ba Kinshasa boze belé nengo tanga ba komba batu te toyebi ke ba fondation ze belé na Kinshasa bo aider biso bo mona ba numéro na biso zo le kala bo sunga biso poto sunga peuple ba peuple na biso. Merci beaucoup. tozopesa bango merci po basungi biso na biloko totikalaki na 1 mois et demi tozalaki na eloko te mais nzambe merci po basungi biso. OK, merci beaucoup tozala toujours awa bato bazoma eloko babi moteur malamu nde kopesa to moni ba kopesa biloko tozo bien. Maman moi Liloba s'il vous plaît bonjour. Ça va. To se pe na wo. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas de commentaire à faire. Le boko moi si sur pesi ya mobale baté souci na biso les ato lo bisa batuté te biso za to lo bisa batuté au moins le connaît na lobaka yani yo wana Afrique d'ici bato nyoso ba betaka to lo bana mbongo na kata Afrique d'ici bozawa na otanga komba petit na ngai azaleki na nga poza leki na nga Kasereka merci so na tangi komo na yo Kasereka pesa eloko biso to kino te Kasereka a aidé biso na ba jeune frère na biso o bakanga maki. OK ba jeune frère na biso bakanga maki non asali ya pesi mbongo ya pesi bo tanga sa publicité ba tuyo yinga na na richte na ni tenga prince randi na sa commandant prince na ramuta solo na Afrique du Sud a mobimba Kasereka la pesi merci Yannick mona Kasereka yebise merci na part ya ba combattant na part ya ba congolais nyoso tout parce que loko salaki abimisi bandeko na biso na prison na tango so mutakoti loboko ni na poche ataza ndoki topese merci na tout na Facebook na biso ezaye a commis à père de papa na ye lelo na habité so ezaye to ko assister 100% to assister 100% so na bi na sala publicité ba tuté mais so na seigneur merci parce que na tango biso to sur place to so mon acte xénophobe même ata o kabola bilo ni ezali yango topesi merci min Kasereka na eloko sali nzamba pambola ceux qui papa kufi mes condoléances tokoya. OK. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vraiment. Donc, Balobi, le boko à droite et Pessi à gauche, et vous comprenez quand même, Marambo prof à Sali. Donc, Bandeko, vous avez la bonne volonté. Vous avez la vous avez moyen à couper la bateau. Vous avez une organisation de prof à Zana, il mis tout cas, il belé, moyen à couper ça. Et Sali, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, j'aurai mon bestré, c'est vrai que j'aurai mon bestré à bateau, mais pour moi, donc, tous en sous. Yaka, pesa Yannick na mutu na yeba tshela mkwatu wazana. Yako za sac. Mama, go take pesa na kamera. Faut que tu sois arabe, tu sois radar. Pesa ya hii, merci. Pesa pe ya hii. Allô? Allô, allô. Allô? Pesa baba. Allô? Ya cameraman. Utili ya bango ya be. Bonto, ekoketi. Na chaki pa kemo ya otoboka. Ah. Wa zuite pe. Na fota mulongo teni. Ah, OK, malheur pona yo. Bazoko taka ba mari. Pona bana, ida pona bana. Yo ko ba yo mo next time tango bana to pe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment, prof en dit, c'est vraiment important. Il y a que lobby sabatu, lobby le boko, OEPC, Moussousou, et bah, mais tu as moi quelques mamans, ou à cause de la volonté, et à repérer ça, merci. N'engue, ils allaient vraiment merci, ça va bien, ou à cause d'Indima Koloba, à cause vraiment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde y a, tout le monde va s'y m'avoir, tout le monde va s'y africain, Malawi, bazo ya kaka ebele bato basungaka bato bazala na volonté ya malamu bato bakana mbongo na mboko boko sunga prof parce que azo sunga kaka ba congolais te azo na ba congolais na ba zimbabwe na ba malawi na ba sud africain bato bakomi tellement ebele pour nous na biloko et si yango aussi là vraiment bandeko nanga en tout cas c'est dit beaucoup pousse na to amugé bango te donc ba
Hello, I'm good. Thank you very much for Food Parcels. This is very great job that you are doing, guys. Thank you very much. You rescued us. Sud-africain, moi na ya moka oyo. Vous comprenez pourquoi faire sunga car ba congolais te sunga ba tunyo vraiment. Merci beaucoup. Vous avez toujours branché vos décidé. Il y a un rêve. Donc c'est comment on a l'eau on a tout ça que vous pouvez. Can we go please?